Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la louange. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce soir. Adonai le Dieu créateur. Tu es l'unique véritable Dieu. Nous voulons t'élouer, t'élever, car tu es le seul et véritable Dieu. Alléluia, reçois l'honneur, la gloire. Ta main, Seigneur, éternel, non, Adonai. Tu es le Dieu créateur, le créateur des cieux et de la terre, l'incomparable, riche en bonté, long à la colère. Oh Seigneur, tu détiens tout dans ta sainte main. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Éternel est ton nom. Papa yonde miso nangai amibale lo boko ye beta katolo nangai. Na pelisa kamonoko po ezali longa nangai. Oh Zam. Nyonso zaya yo. Nakimayo wapishilo. Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na poko na lelo potokota na partage tokobonde là. Alléluia. Tu sais vrai, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons. Père éternel, yonde nzambe na biso yondo salikona nyonso pe bisika nyonso to tikingonga oya partage na maboko na yo to bebisi nyonso abokese na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit soit contre du début à la fin. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Père, nous te glorifions encore une fois de plus, car tu es l'entrée de Dieu. Le Fils en eux, tu... Alléluia, reçois l'honneur. C'est toi El Shaddai, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Oh, nous nous approchons devant ton trône de la grâce pour recevoir ta miséricorde que le monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation, na biso, na poko na lelo, potokota na partage. Toko kendekaka place otosukaki. Shalom, shalom et bien-aimé dans le Seigneur. Dans notre méditation de ce soir pour entrer dans le partage, on va recommencer là où on s'est arrêté dernière fois. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, dans le verset 29, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, non, on est dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 21. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. On pouvait commencer à 20. Tu vois cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque là-bas. Jusque là-bas. Accorde-moi encore cette faveur de laisser intacte la ville. Non. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 20, la Bible nous dit, tu vois cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laisse-moi m'y réfugier, puisqu'elle est si petite, et j'aurai la vie sauve. 21, eh bien dit l'ange, je t'accorderai encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. Va vite te réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on appelle cette ville soir. Le soleil s'est levé à 23. Quand l'on est arrivé à soir, c'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammé, et il soumit à un total bouleversement ces deux villes, leur population ainsi que toute région de sa
végétation, la femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue. Alléluia. Awa tolobaki boye que femme ya Lot atalaki na sima. Lot asengaki ba ange wana ba accordé ye akende kaka kovanda na ville wana ya mukie. Po abane ko boya ko s'éloigner et tant bazalaki na nzela mwasi ya Lot atalaki lisusu na sima mais bien aimé. Na verset 27 balobi na kaka na Genèse chapitre 19 verset 27. Tout le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome et Gomorrhe et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit le ville de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à cet bouleversement. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tomoni nini. Tomoni, balobi Abraham na tongo azonga ki lisusu na endroit wana. Bande konanga Abraham azaki papa na kondima. Yango lo lenge biso ba na nzambe toki kozala. Balobi Abraham azonga ki lisusu na même endroit. Azonga ki lisusu ata senga ki nzambe quelque chose que abimisa neveu na ye Lot na mboka wana. Mais Abraham azonga ki lisusu na losambo. Balobi na même endroit. Place il y a invokaka l'Éternel. Place il y a invokaka le Dieu des armées. Parce que bien nommé la Bible zo biso. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Joie ya prière et sengo ya kobondela ezalaka soki nzamba exaucé yo. Yango balobaki yango moni Daniel aumelaki na mabondeli. Asalaki même 21 jours. Alobi nzambe yo ko exaucé ngai. Pela moko to monaki pe Jacob. Tango akendaki ko bondela. Po ete nzamba yo kela e mawadre ko kutana na frère na Esaou. Asimbaki ange alobi ko kendete. Ange alobi tous comme la l'aube du jour. Tango balobaka l'aube eza lokola 4 heures du matin. Il faut na kende. Ya alobi te soko pambolinga to ko kendete. Ndeto monaki anjoana abetaki Jacob na côte na ye mais apambolaki ye. La joie de la prière c'est l'exaucement mais bien nommé dans le Seigneur. Yango wana to umelaka yo senga ki eloko nano moni yango te olobi te nazongi na de na bar na banomela de masanga pona sina senga ki nzamba kopesa après lobi yo likolo ba nzambe apesa kate o ya nzambe umelaka bien aimé dans le Seigneur. Yo zolo ba ya nzambe umelaka est-ce que yo umelaka na prière? Alléluia. O senga ki libala bien sûr. O uti na ba jeûne et prière bien sûr. Mais ozali ko umela kati na persévérance. Pour ozali ko umela lokola Jacob ndenge akangaki ange wana alobi soki opambolinga te. Soki opambolinga te. Soki opesinga lipamboli na ngate na okende te. Est-ce que zo bondela lokola Daniel na pona kati na mabondela alobi na ko bima te kinonga na komona loboko na nzambe. La joie de la prière c'est l'exaucement ma bien-aimée. La joie de la prière c'est l'exaucement. Alléluia. Est-ce que zonga ki lokola Abraham oya telemaki alobi tili kambuna ngai ekokokisama ngana kozonga boete ngana logi na tala soki nzamba bomi Sodome et Gomorrhe namona mais ebongo epipe fona yeba basango ya Lot. Ngana yoka ba frère na ba sœur rebelle omona ngana lingana ngate nzamba la kisanga makambu te to tinjo ko kene pa ba mama mbiku dite to tinjo ko kende ko luka ko tali satane bato bakomi mais prière mais Bible zo babso na Jérémie 33:3 invoque moi je te répondrai je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi nzamba zo bana biso bongo alobi au dernier jour na ko sopa moli monanga na banzoto nyonso ba vision ekozala ba songe kozala bana miki bakosakola bakolo bakozwa bandoto. Pourquoi nzamba lingi tomona? Et puis Bible zo babso le peuple sans révélation c'est un peuple sans frein.
Donc peuple oyo azalaka révélé te. Yo muto olotaka no te na buto mona kango normal. Yo muto lalaka no na kwiti ya masanga. Nzamba yekola kiso quelque chose ba yeba longo lui eloko wana na mutu. Yo muto lalaka sans ko prier, olalaka na ko swana. Alléluia. Il faut zalaka révéler bien-aimé. Makambo to mona gesala makana moyi, ba décret na ngwe sala maka déjà na butu. O mona te, yo il faut annuler déjà parce que monguna na biso ba bien za ko roder lokola kosi. Alalaka na ye bien sûr, mais azali ko la mukanoki no kika po akene ko luka akene ko tepa. Ataka batu mususu ya lali oya lali na tongo oya lali na pokwa oya lali donc azoko kitisa kaka batu. Azako kitisa kaka batu. Po ete ba servir kaka nzela nini yo koleka makambo nini. Sikoyo yo telema na mabonde ni. Abraham azonga kilisusu. To kita susu na Bible. Na kaka chapitre 19 wana. Na verset 30. Bible babso Lot avait peur de rester à Choar. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnèrent. Il s'installa avec elle dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à sa sœur, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser. Comme cela s'est fait pour partout, viens, nous allons enivrer notre père, puis nous passerons la nuit avec lui pour lui donner des descendances. » Alléluia. Botala souli kabola. L'autre abane ko tambola toujours na peur. L'autre toujours molimo ya peur. Tango alinga ko bima. Pourquoi version na musuto bandeli yango poto lakisa ke l'autre tango bandeli ko bima na soir. Nzamba alinga ki atinda ye mususu l'autre tango so bima na Sodome et Gomorre. Nzamba alinga ko tinda ye place mususu mais apona ki petite ville. Soir. Akoma susu na soir tanga moni na sima ba fumer zali Sodome eza kozika na ba radio eza koloba Sodome wa moyen te Lot azalaki sir na yete kondimane ezalaki ya kotepa yango wana lobina longwa susu soir naza sir na nzambe wana te Abraham mutasambela ke de toute façon ezanga ite ce qui peut na bike ezaka pona intercession Abraham ngana kozala te nazomona ide kaka ya ba ange wana lokala ba suko tumba awa. Fua moko evanda te. Fua moko etepaka. Oyebi nzambe osambela kateo. Alléluia. Aza mwana moto te pona kokosa. Aza moto te po awangana. Makambo ya lobaki. Ezali nde yo zali kaka kotepa. Fua na yo vanda kesika moko te. Lelo kendaki pa mama Mbikudi. Lobi okendaki pa nani. Pasteur Albert. Lobi kuno zonge pa mosakoli Jeannette. Lobi kuno zonge pa mosakoli nani. Partout yo kendaka. Fua na yo eza ya koningana. Alléluia. L'autre ke lisusu na soir. Abikisa mikaka parce que ba intercéder ki pona ye. Abikisa mikaka po akangama ki na Abraham, mais akangama ki na Nzambe Abraham teo. Alléluia. Tangu ya kangami na Nzambe te, talabana na yepe ba yebi Nzambe wana penza te. Ba yebi na bango mais na ba profondeur te. Bana wana bazwili kanisi balobi biso ne tobimia to wana mobali te babosani ki azali Jéhovah Jireh l'Éternel qui pourvoira bango bayeba ki kombo ya Jéhovah Jireh te Abraham kaka mutu ayebi kombo ya Jéhovah Jireh azalaki na sekre wana na motema yango alo abenga ki kombo wana tango basengaki ya Isaac aezitaka te na Nzambe wana. Est-ce que biso tomoni ki tango Abraham bandaki ko méditer tango azongaki place na lobaki boyeka Nzambe atiki Lot azika. Abraham alobaki eloko te ayaki kaka ko méditer ayaki kaka kotala po atala kaka compulsement. Alléluia. Balobi bana ya Loti bake kolala na papa na bango balobi to passer nuit na ye poto zwa bana siko biso to kosala ndenge nini caractère ya Sodome et Gomorre bizaleli ya Sodome ba memi yango mama na bango né grandi à Sodome et Gomorre, d'origine Sodome et Gomorre.
ba memi habitude wana baza na 50% makili ya mama na bango bandeko ba memi habitude wana papa na bango pe mutu afwa ya kotepa ezalaki pasi kuna bakimi na mboka oyo ba homosexuel bazali awa baye ko sala inceste bandeko na ngai awa baye ko sala inceste ko tuteme abomination awa baye ko découvrir nudité ya papa na bango bano bauti na comportement ya Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Yangwana bandeko liboso ya kobala tuna nzambe liboso ya kobala tuna nzambe makambo ebele tozo komona na mokili makambo ebele tozo kokuta nango eza ba komba ya batu mususu biso moko tokoti eza ba komba ya batu mususu ba comportement mususu tozo komona na église ya nzambe lelo ezali bato bazaki na mokili ba bien sûr biso touta na mokili mais auta ki chantre na mokili abongwa mite aye na comportement ya Sodome et Gomorrhe auta ki na mokili abandaki kosa soki pasteur soki koloba azalaki muto abandaki koloba abandaki kosala ndenge basala soki koyemba wana koloba ba publicité ayemba la moka komi koteya amemeli biso comportement ya Sodome et Gomorrhe bizaleli ya Sodome et Gomorrhe e boti inceste bandeko nanga bizaleli ya Sodome et Gomorrhe ser moko amesana kina ye na prostitution aye abongwani atako bonga matake na koyemba na chorale akomi kobima na ba frère akomi na molimo séduction bilamba na ye lokola Jezabel azako ya naba pantalon ekita donc bizaleli ya Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Bandeko na ngai nzambe ko permettre lisusu tokolo babizaleli ya Sodome et Gomorrhe eza ebele tozali komona bana ya Lot bayaki na bizaleli ya Sodome et Gomorrhe mama na bango kuta komaki te. Alléluia. Nzambe pambola biso toko continuer lisusu nzambe penza ko assister biso poto eba ko bongwama partage alelo ko condamner biso te kasi ko mema biso na vie éternelle nzambe abumu te ko cacher masumu na yete akozwa bolimbisi pe akobikisama. Amen.